Nasepelaka comme on a bino ebele boy bosser à poste téléviseur na bino pour la magazine d'information générale bolinga mingi info plus HD ngaije deboula la colombe na pesi bino bambote bisika nyonso oyo ezwa mibino kasi tika to fungola basango na biselo pour la koyebisa bino que population quinoise ezo continue toujours kolela gouvernement na oyo etali prix ya première nécessité na marché ezo kitate ezo continue komata yango la Nadej aimbisi pe David Yosila bazalaki na terrain basolola ki na population bolanda. Population quinoise baza toujours komitu na nini ezo sala ke biloko na ba marché ekitate e matase komata poso ki otali to ya dollar banda etelema nango wana ebujaka te pe biloko ezo monana nango me ezo matase komata ezo utana nini ke biloko e mata bongo pe population quinoise bazolela toujours na bakondu ke balukana no moyen ya kokitisa biloko po vie sociale nde esalaka ke batu bazala bien côté vie sociale population ezolela se kolela yango wana ba reporter ya info plus HD bakitaki na nzela boyoka kolela na bango tozo kokate bozana bana 10 mopiko matembele bandi na 1000 francs okolambela bango nini na matembele ezobuta na mabele ya Kongo ndenge moko yako zwa lipa ndenge moko yako zwa masangu fufu ndenge bongo oui matiero bazo sala oui la wana mboka o ezate ezali nyonso wana bakonzi na biso bazomona me bazo sala eloko te soki tokena banzela kaka ndenge moko banzela nyonso même to voter lelo to voter lobby ezaka ndenge moko bango soki bazwi babosani biso babola mais suka na mokolo ya vote baluka kabiso kaka babola tozalaka na tina na mokolo yango lelo masango ekomi 150 000 wana bénéfice na biso la kati eza peut-être 10 000 fois wana ba commerçant bazwi yango bozo ko teka boye peut-être tant na teka boye na dindisi kaka peut-être 10 000 francs. Si on a remettre 45 000, bon on a zwini, on a lobby sur la commune moyibi, ba moninga na nzela na zo yiba. Oh maman munene boya yibi nini, pour la nini, pour nga zo luka, nzamba lobby kete do olia na motoki na yo. Na motoki yango na zo luka, na zo zwate. Bosiko yebi sanga na sala siko musala nini. Tana modèle ezalina. Oh ceux qui bambwa se ba cochon ba koyo kolia. Kala mingi tatu banda somba carton na 66 000 francs moi na ngai. Tozo ma carton na 66 000, tozo tiela ba kilia 7 000 francs, 8, 6 ya moi minene 1000 francs. Tozo tetinga na oteka 5 cartons na mukolo. Ya mbisi o ere koma ina prix wana. Mais lelo ba maiti yango tina 117 000. Ere kofuta ba droit ba transport et ça lokwa 120 000. Na mboka nini yango biloko emataka boye, eloko eza na 60 000, 66 000, ere matati na 120 000. Siko koteka na biso ekomi passe. Toko senga kaka na bakonzi bayo kaka kolela ya population po boye eza kitoko te mutu akoki kobima na ye na mwa 5 000 francs na ye akota wenze akozwa ta ide ya kosomba eloko te po vie ekomi cher na ndenge ya kosakana te en tout cas bakonzi bosala mwa eloko po population pe esepela. Mikolele kito la saki bino ndenge nini transport ekomaki passe suite ya carburant ebandaki komona na te mais mikolo oyo carburant ngo ezongi na ona marché mais transport etikali kaka ya komata ezo utana nini Nadej aimbisi azaki na terrain asoli na ba chauffeur. Mikolo eleki tolakisaki bino ndenge nini transport ekomaki pasi na ville province ya Kinshasa suite ya carburant ebandaki komona na te pe ba trajet oyo ezalaka 500 francs ekomaki 1000 francs ba trajet ya 1000 francs ekomaki 1500 mais akokamwa ezaki etomoni na ba station ezongeli ba activité nango donc koteka carburant ezongi me ba chauffeur bazokitisa prix ya transport te batikali kaka na monta wana ya likolo bongo. Boyoka ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD. Mingi ezali base ya mauvaise foi ba chauffeur ba conducteur. Lo mauvaise foi ezali pe secteur ya transport ezali no contrôle na l'état yango esa te hausse de prix ezala. Pour dernièrement tant carburant mataki ba to matisai ka ba matisai transport. Mais tango telemi et comme pe belé zo na station ku etsa ka likolo to lo ba ezaka ka mauvaise foi nde ezali base na yango c'est ça. Carburant zo mona na te. Ezali au côté de la station, au sali à peu près 5 heures du temps pour nous avoir 2 litres d'essence par mois. Et en plus, carburant est comme matin du jour au jour. Oh, biso tozo comprendre te. Ezala attaqué, baliki na média, balobi que non, tala suite ya eloko boye yango que non carburant est mati. Mais si bitmaka boye, station ezote ka soute, carburant est mati. Bon, tozo yebate. Mutuka
mingi oyo esalaka okwa Pascal banini bango basala mingi mazuite. Alors biso toyebi rarité oyo toza nango mikolo oyo na terrain essence ezomona na penza mingi te ata leta alobi ke essence ezali mais mpona kozwa yango ekomi mpe pasi. Alors bato bamoto mingi baosala essence moto ya 2 pine akomema ne moto amati awa kitika liboso ya 500 soki mpe amemi na trajet ya mosika bakoyoka na prix na bango nde bakoyoka po prix ya bango fixe ezala te mais ya biso lokola ya nzela oyo ezalaki nango 300. Mais en fait lokola carburant ezomona na penza te jusqu'alors difficulté ya carburant eza kaka. Yango biso totuni boye ezalaka cop ya ba chauffeur pona komatisa prix ya transport ou ezalaka nini toyebi que l'état congolais nde afixaka prix ya tarif ya transport partout na ba trajet nyonso na ville province ya Kinshasa mais awa ekoma nango mutu na mutu azotia prix na ye ndenge alingi pe aza na ye à l'aise ayebi que ata mutu moko te ya l'état akolandela ye boye eza kitoko te. David Diossi la Penadesh Aimbisi bazalaki na terrain na route université entre Makala Penga banzela neza ya kobeba na ndenge ya kosakana te baisager ya nzela na baleli na micro ya Info Plus HD. Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, oyo ezali lokola miroir ya mboka, mais soki otamboli na kinango okoyoka mawa po okomona bafulu bakanivo etonda nango na babouteille en plastique côté mususu banzela presque nyonso eza ya kobeba neti awa toza na avenue université entre Ngaba na Makala degré nzela oyo ebebeli en tout cas bolukele yango kombo surtout ke mikolo oyo bamvula ezobeta mingi ezande mawa kasi tango baisager ya nzela oyo bamonaki kamera ya Info Plus HD bazangaki maloba te. Bakonza mboka na biso balingi biso ata mkiete biso tofutaka quittance chaque jour mais nzela oyo tofutela quittance eza ata bien te biso mo mituka na biso ezobeba et puis bamama bayokoma na passe ya transport par rapport nzela eza bien te. Bon, condamner biso ba chauffeur pourquoi? Nzela o basalaki yango bien te. Il faut pas reprendre sous nzela oyo. Eza pasi mbandaka esika otia makolo eza te obimi na université ya solo basali musala kota likolo bakita pe kota se tala potopoto tala nzela moya kotambola eza te moya olata sapata bien eza te olati poli sapata baby en tout cas bakonzi batela biso makambo ya nzela wa université kota se. Yaya wa soki totomboki de 17h la camion les gasute so mvule noki ba camion les gasute to na difficulté ya nzela gouvernement eta la biso nzela oyo ba ko sopa mabanga obie ba bongisa sinon to na difficulté mo makase kaka ndenge population balobi nyonso na Kinshasa ekomi pasi na ndenge ya kosakana te courant mai nzela biloko ya kolia nyonso pasi ata kasi mwana oyo azobokwa na maboko ya mbanda ezalaka boye te bakonzi bosunga population po bango nde basalaka ke bino bozala ba place oyo boza wana boye eza kitoko te. Na ville province ya Kinshasa mikolo oyo courant eza pasi na ndenge ya kosakana te presque commune nyonso bazolela kaka courant mai koloba kutu te. Soria Mandondo pe Daniel Ndombe bazalaki na terrain bolanda. Kinshasa mambu Kinshasa makambo kaka ndenge baloba depuis Mobutu akufa mboka pe ekufa ya solo bakosi te mboka esi ekufa nango capitale monene neti ya Kinshasa courant ezalaka te mai kutu cadavere courant koma nango ya mari de nuit courant oyaka nango na 1h 4h esi ekei nango lokola awa botala ba jeune ndenge bazali ko débrier pona kotala ata match ya pamba molili na avenue o est-ce que boye penza soki moto ya mabe abatami awa akoboma te Kinshasa lokola mama oyo azali ko yenga na bassin na ye ya fufu lokola moto akwelisi makanisi kaka pona koluka courant boyoka population ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD. biso tantokola te ba courant za bloka boye te mais je fais ça passe comment courant biso to pesi na Brazzaville ngala on dit Brazzaville courant za 24 heures sur 24 heures mais courant biso ça na Brazzaville et uti pas na biso mais bango ba to biso pesi courant ça bana tongo titongo mais pas na biso net na Ngaba courant ya ine ba to si balali eza on va que na musala 5 ba mona su courant des alaraté ine courant ye 4 heures et que non mbala moko
Pour un qui cherche à me déclarer que biso pe akure za la raté biso pe ko ya kaka na butu bote la biso na likambo au gouvernement bote la biso na likambo passe les qui courir ezante crise na mboka biloko ezo mata to ko suka sikoyo wapi bote la biso likambo bazo futa batute biso ba NI ba lisini ezo bimate bazo futa batute passe les qui bate la biso na likambo to ko suka wapi phénomène ya courant ezaka la commune na biso te na ngaba tozo tambola partout tozo mona ngo ya salama mais biso na ngaba comme la maladie 2 heures mais au terme courant 5 heures juste bakati to éviter batango balala na bakabine ngo ou be bakenda ndako bayaka na butu ko kata yango to éviter ce que déjà système ni attendre les choses parce que tout bongo te biso toza na commune na ngaba kutu toyana tozalaka na ministre na ngaba mamas moite toana maite toakana courant mais to futaka beaucoup makana fin du mois baye mbangu na ba facture boza bo futa mai to lala kamolili to monate la o bourgmestre o ministre po to na ministre surtout biso to baba mona ministre to ana terracete to ana maite to ana courant comme si to ana mtalobela biso te na commune ngaba. Eyi bakonzi bino moko bolandi bino moko boyoki awa kutu ba appareil cellulaire kutu mawa mingi bakonzi dozali kosenga kaka courant po Kinshasa mboke si ekufa. Journée mondiale du livre et des droits de l'auteur Salema Kibongo 23 avril oyo lekanaki kitoko avec impact na idéologie bolana. Chaque 23 avril, ezalaka bongo journée mondiale du livre et des droits de l'auteur. 23 avril, OYOP va célébrer qui en okuna na commune ya Gombe na librairie de livres et des Grands Lacs. Boye baket omona ki ba professeur ebele oyo baza ba auteur ya ba livre bazala ki wana pona ko expliquer comment ba auteur ya ba livre pe ko motiver bana classe oyo bazala ki wana que bango pe un jour ba koma ba auteur. Tout le monde qui paie les professeurs, Loulia Crooner, Oyo Azali Bongo, auteur, compositeur, ya Banzembo, ya album Le Fou du Français, Yepe Azala Kiwanana, équipe Naemo Bimba, Basala qui paie exposition, Yanzembo la Bango, Pona ko expliquer pe population que Motupe a requis koye kola Nanzela ya Banzembo. C'est ma mère, ce sont mes parents. Monte ensemble, notre et votre leur, Matassa. Notre et votre leur, les desserts, nos voleurs. Montons ensemble, notre votre lait, Matassa, notre votre lait, les desserts, nos voleurs. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. Appartient ces objets. C'est les leurs. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. En tout cas, bon dimelangai ke album Le Fou du Français oyo ezali album moko kitoko soki osombi yango otiena ndako ekosunga bana makasi pona ko améliorer langue française na minoko na bango. Orphelinat l'amour divin bazo continuer toujours ko luka muto ya mutema malamu oyo kosunga bango na ba besoin oyo baza nango kuna. Biso awa toza na orphelinat l'amour divin toza na commune ya Selembao. Arrêt camping, avenue Kandolo, numéro 18. Ngai kombo na ngai papa Samuel Larosé. Ndongo moni toza na bana wa toza kobika wa na bana na kati ya camping eza milieu moko rural. Mais toza na bangwa wa ndongo mozolanda biso partout dans le monde, ba difficultés za mingi, nous sommes des locataires. To futelaka mai tosombaka kolia minerva la bana bazotanga baza 22 tozosenga na bato mita malam o bazolanda biso partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. To lancer appel
ya lopango appel toza nango monene eza ya parcelle basunga biso tozo esika ya biso moko po bana baza na kimia tala ozota l'espace a toi na ciel ouvert to les ate na meiko bunana tata bash na kokite na beti bangar yango to les a mais sima o to kokite 10 sacs à ciment eza 200 000 francs toza nango te 200 000 wana ofute ba minerval balia on n'a pas de partenaires. Moi je me suis fait le pain. Ouais, le biso vile banini. Bambetu na basaki ya loso. Na basaki ya fufu. Moi c'est pour ça le biso bano de kaude. No ventilateur. Comme to landanga papa. Yeso rotuna yo est-ce que mona ki ba on fait on a été banane tiko mona e bango te. Ba ko le kana TV so mona ki bano te. Ba venir à bano yo moto mo ayebi yango te. Lobi na bango ezala ndenge mususu. Papa mbola batu nyonso bon dimanche na Asie, na Europe, na Océanie, na Amérique, na Australie, partout dans le monde. Église La Flamme, on est comme la prophétesse Alpha Elongo, le choix de l'éternel, bazo continuer na 21 jours de prière na bango, pe bakoti na virage à souka, bazo benga toujours, yo moutozan ba difficulté, aucun de ko participer na bango prière, wana po ozo solution ya makamuna. Tokoti na moi Pascal et la kisi, moi ya Pâques, tozo préparer Pâques. Sotali Pâques, eza ko lakisa nzoto ya Kristo. Et Yesu lisekwa pe kufa pe lisekwa ya Yesu na kufa pe lisekwa ya Yesu ezali nzoto ya Yesu ko bebisama nzoto ya Yesu ko tongama. C'est pour ça que tala nzoto ya Yesu ko tongama ko bebisama eza temple mobimba o bazobuka temple mbomo ezo tongama sifi to tonga makambo sika na kati na biso ko tonga wana Yesu ko sekwa asekwi na auction asekwi na nguya asekwi na puissance asekwi na makambo belé. C'est pour ça et pas na biso na La Flamme to proclamer 21 jours à chaque poko à partir de 16h30 et à 19h tous en prière wana eza l'auction te réclame na sens ni auction za ko réclamer biso okotala mutu lokola David azana ngolu na nzambe na kati na ye mais avani na kati na nzamba. Mais auction zo réclamé à cause la roi. Auction zo longolé na zamba. Ezo commissaire roi. Moto ya tangi te moto sala université te. Yo pe lolenge moko. Okyo vanda o moni lokola likampama sote na mboka na biso mbutu ezo kende mbutu tokota na mbutu. Dimanche le 23 na lobaki terre spirituelle ya Congo ezama be nzamba meminga na tala. Aminga na monde ba esprit. Na monde ya molimo, na monde ba prophète, na mona ki espace ya Congo, na mabele ya Congo, spirituel, politique et physique et église, Teresa Mobulu. Oyebi roi se déguisa ki po ke na bitumba, po ba e balati bilamba teni ya mwasi, po ba e bateki azali roi. Mais arc e ki azar, so ki na quiz. Ya ano yo ko se déguiser na yo kutute. Na batama na bomba na telongi ya mwasi na telongi songolo so oza politique tikala na politique oza pasteur tikala pasteur oza prophète tikala prophète ya solo soko sali ke no déguiser ma papa maman na ngai terre spirituelle na Congo eza mobulu dimanche yonga na ebisaki bato bota Lubumbashi na moni na Lubumbashi masasi ko beta pe bato ko kufa pe makila ko sopana pe mobulu makasi na bengi yo motozola na télévision eza tango kolala te eza tango pe ya loyenge te tango pe ya kolanda bani bato na mupepete na loyenge eza tango ko sosoloke bato bazokufa bato bazobela esprit de mort telemi esprit sacrifice telemi na mboka pe mboka tozokota na mbutu ya makasi na sengi na yo omibatela tokomibatela pe tokobunda na nini na auction nguya na nzambe losambo na yo ekotombo la vie de prière losambo na yo ekopesa yo epakwa yango tosengi yo tozovana na sayo so na veni mavinga numéro na kanisi 9
tango ozo ikota kaka wana Béni la visionnaire okoti otuni tout droit la maman prophétesse église la flamme okokuta biso toza wana tokosambela 21 jours chaque jour 16h30 jusqu'à 19h30 tosilisi et nabengi yo oya kusangana na biso yo moto za malade yo moto za na ba problème yo moto za na bitumba yo moto ozana hôpital ndengo zolanda ngabo yo moto za na ndeko bakangie na prison l'onction te réclame. Le foodie français, ezali bongo album oyo bandeko les français par la musique bâtie na marché pour améliorer langue française na minoko ya bana biso bolanda nzembo la bango moko ya alphabet français. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, U, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
lycée spécialisé pe groupe scolaire Mwanda Kamsbar GSM na mokuse kuna soko lingozo wa formation ba métier na ndenge ya kitoko pe éducation ya mwana oza la kitoko ko hésiter te tinda ekaka kuna jamais okozala disi. Vous connaissez avec certitude le groupe scolaire Mwanda GSM Kams? Eh oui, un cadre digne qui s'investit dans l'éducation intégrale et une formation optimale de futurs cadres et hauts fonctionnaires en République démocratique du Congo. Avec un personnel hautement qualifié et régulièrement remis à jour et des infrastructures adéquates, le futur de vos filles et garçons est absolument assuré et sans faille prouvé au travers des produits qu'offre GSM Kams, dont ces derniers se distinguent partout où ils vont, dans les universités et institutions supérieures et aussi dans la vie professionnelle. GSM Kams organise pour vos filles et garçons les enseignements de base et secondaires intégrales avec les sections techniques ayant des ateliers bien aménagés, commerciaux et informatiques, et les sections non techniques avec des laboratoires bien structurés et complètement équipés, à l'occurrence scientifique, biologie et chimie, mathématiques et physique, pédagogie générale, littéraire, latin philo. GSM Kams dispose d'une bibliothèque fournie permettant à vos enfants de faire différentes recherches dans divers domaines. En outre, le groupe scolaire Mwanda GSM Kams assure depuis plusieurs décennies la formation professionnelle qui donne une carrière sûre en conduite automobile, en esthétique et coiffure, en mécanique auto, en langue, hôtellerie et électricité. D'innovation en innovation, le groupe scolaire Mwanda GSM Kams met à votre disposition le groupe scolaire Mwanda Academy GESMO en sigle, une école de foot professionnelle pour booster les talents footballistiques de vos enfants, le football étant une science à ce jour en conciliant avec leurs études. Aussi, pour une prise en charge efficiente, le groupe scolaire Mwanda GSM Kams entretient un internat pour les garçons et un autre pour les filles avec un personnel hautement qualifié qui assure logement, restauration au standing moderne et une infirmerie équipée. Étant donné que le meilleur héritage que l'on peut léguer à nos enfants est l'éducation, choisissons tous les groupes scolaires Mwanda GSM Kams. GSM Kams assure pour la diversité culturelle de vos enfants des visites guidées dans différents sites et parcs touristiques. Notre adresse, avenue Tubangu numéro 13, référence après l'université de Kinshasa, derrière le plateau des professeurs sur la route Kimwenza. Contactez-nous au plus 243 81 518 70 95. Invité du jour, il y a l'élan moko ya bandeko les français par la musique et qui na plateau na biso pe alobel album na bango le fou du français. Le soleil se lève chaque matin à l'est et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont le nord et le sud, l'est et l'ouest, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder tes rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Info plus HD à Mokolelo, merci na confiance et fidélité. Oh, boza ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Nadesh Aimbisi wazaki na sima caméra pe akumbela ke édition na ndenge ya kitoko. Merci na Dalvi Aboni wazaki na montage kasi tika na pesa ba merci ebele.
Na le valable motomo ko bien na bakisela e papa social gypsy aboni na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo solo ya Info Plus HD. Kasi soki Jésus Christ Nzambe a passé racheter lita ayete ngana mino rendez-vous ka a.